Émission plateau universel bino moko bomoni ambiance oyo ezali koleka awa à partir ya prison ya Makala ndeko mwana mboka Franck Diongo abimi eza lisusu eza teke ba signer lisusu papier te eza sikoyo réalité et réel ezo passer na minute oyo ndenge bino moko bozo mona na ba image mwana mboka Franck Diongo aza libanda yango biso nyoso presse bana nyoso mboka ba congolais peuple nyoso ye pona ko accompagner mwana mboka Franck Diongo batu nyoso baza na esengo bino moko bozo mona peuple o ndenge ba telemi bolanda image bomona ndenge peuple aza na esengo ndenge ba accompagner mwana mboka Franck Diongo toko mona
C'est bon, c'est bon. Kabila
Sengweza makasi auto yamba mwana mboka ndeko Franck Diongo o bakanga ki injustement na régime ya Kabila. Félix Tshisekedi, président de la République, a décidé na gouvernement na yeba bimisa Franck Diongo azala homme libre a exercer ba fonction na nyonso lokola citoyen congolais. Yango no moni bato ebele wana nyonso ba ye ko sepela ko yamba moto bakangi 2 ans déjà na prison injustement. Yango no moni. Sikoyo ndenga bimi bokosala alliance na cash ou bien ndengeni. Bon, wana eza question ko poser président Franck ye moko personnellement parce que biso toza ba citoyen congolais to ko yamba ye. To yebite oyo ye akoyebisa biso moni kati ero ya loba ata eloko moko te. Topesi président Tshisekedi longonya makasi. Merci parce que ezalaki facilité asala we asali a décidé baza ebele malobi Franck Diongo citoyen congolais mwana mboka bakangaki pamba azala libanda. Yango ndo moni tozopesa ye merci makasi. A continuer kosala ba geste ya boye congolais azala posa ya ko vivre. Je voulais vraiment jeter des bouquets de fleurs à notre président de la République d'avoir fait ce geste par une ordonnance présidentielle pour libérer notre honorable. C'est un prisonnier personnel de M. Kabila. Il n'a rien commis comme infraction, mais il a arrêté injustement. Maintenant, le président de la République a compris qu'il faut quand même unifier les acteurs politiques. C'est pourquoi il a libéré honorable Franck Diongo. Vraiment, nous sommes en une impulsion de joie. Nous nous réjouissons aujourd'hui, vraiment c'est la joie. Une jubilation jubilatoire. Maman journaliste. Et c'est un nini oza nango pona ko bima lelo ya mwana mboka Franck Diongo. Maman esengo balaki banda lobby na koyi kolala te pona ki na place te na moya bimite me lelo ngai mona lobi na ya na mona na misu po bato balobi ebele akobima te et comme azalaki prisonnier personnel ya M. Kabila lelo le abimi amona ye na misu donc bebele le pouvoir. Yango le to yeko yamba ngai mona ye na mona ya miye donc makotina ndako na ye po to kuteza bolingo to zolango envers les soldats du peuple.
Il y a Franck Diongo, Banana Makala, qui t'a accompagné dans le siège, dans le MLP, et Sengo, peuple congolais, Basepe Lindenge, président de la République, à Saligras Yakobi Missa, moi Namboka Franck Diongo. De remercier vraiment Batunio, qui soutenir Kabiso, Batunio, qui soutenir moi Namboka Franck Diongo, diaspora, Amérique, Batunio, qui bengaki pour le dossier à Franck Diongo, président de la République, Ayoka qui en paix, à Sali Yango. Na remercier Batunio, on a remercié Batunio, qui va soutenir Ringai, camarade Nanga Arlène Mwanza, merci maman sociale, na remercier les sous Béni Kwanga, merci maman sociale, na on va soutenir Vixen Mola Kamande. Na Belgique, merci pour la besoin soutenir. Na que Bolandi émission au plateau universel Bolandi par image. Il y a Franck Diongo. 2 ans et demi à souffrance, 2 ans et demi à malheur, 2 ans et demi à torture, 2 ans et demi il y a passi. À Salakidou, pour on a rebondé la peuple. Lelo à côté qui prison pour le peuple. Lelo abimi, Nzamba Lokumu. Peuple tient Maboko, Tolobi Baroti Kaete, merci la président de la République, Peuple Sengyo, merci, Nanyon Sosali, Zamba Pambolayo, Toromona Mokole Lanzi.